choisi notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais un Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. Bonne année 2021. Bonne année, babonné. Nyonso ya Info 16. En tout cas, naza sûr que va fête les cas qui bien et puis besoin en bonne santé. Oui, bah bonjour, bah bonsoir. Fidèles internautes et dépend quand la air sans frontière au Bolinga Mingi. Pour moni année aussi là, to bandi 2021 année ainsi qu'à en plus tous appels en janvier. Yango lelo nambaki que non, nous avons besoin d'un bien serviteur de Dieu. Mosala Nzambe to meka un peu ko solo na ba réalité où tu koleka 2020 na etonga na Nzambe na ba serviteur de Dieu to meka un peu ko sala analyse nango na maman pasteur maman Pati là na pesi merci beaucoup na yemoko le grand caméraman na sima ya caméra là je vois Damar le grand caméraman et pourquoi pas merci beaucoup na 16 mm babi mon boss mon bala sérieux. Et pourquoi pas, merci beaucoup na bateau Nyonso, soutenenga depuis 2020 banda kiti lelo na côté 2021 baza toujours pour soutenenga wana na moni Benito Kotokologie la française depuis Paris. Pourquoi pas babi yemoko Gili la colombe blanche babi wana na Autriche et pourquoi pas Lissi Salai. Ici Salai en Autriche, gros bisous Nabino, mon vieux Bob Kizondo, mon vieux Tempête Maton de Levant de Paris. Merci beaucoup mon vieux Axel Mavinga, merci beaucoup ambassadeur Raymond Singa, merci beaucoup mon vieux Relation de Mazobo, à terre élastique en France, merci beaucoup Nancy Pia, Babi la valable, merci beaucoup de soutien Nabino, en tout cas Nzambe abattre Nabino, les grands caméramans à Kofungola. Invité Nangai et on a PC invité Nanga. Bonjour ma Pati. Bonjour Magi Bokongo ba meilleur V na Batunyonso. Baba Olanda biso na moi to pesi bango bonjour. Baba Olanda biso na butu partout bazali to pesi bango bonsoir ba meilleur V na kombo na Yesu. Oui, merci beaucoup ma Pati pour na ondimi invitation Nanga. Merci beaucoup pour na ko disposer temps na yo. Nazala gafuma direct yo bindi nazala nanga na linga to ke maman ba vérité pour les. Ma Pati bilan na bino étant que ba serviteur de Dieu il y a 2020 et les kindengenin. Bon, ce tozolo bela bilan toke mbalama na côté Nzambe pour le ba serviteur. Voilà, côté Nzambe. Donc moto rosa la bilan ya ba serviteur de Dieu za imokanza. Voilà. Donc mosala Nzambe nyonso azana ndenge na kolobela Nzambe salela kiye mosala Nzambe nyonso koza na ba réalité nini akutana kinango na ministère na ye mais pour nanga na ba bileza ka bien. Et l'on a Yesu makamyo ezala nango bien. Donc bilan il est bien mais na kati ya musala na biso pe ba makambo ezanga raté tokutana ba makambo ndenge na ndenge ba surprise pezali et ko ça surprise à malamu ko ça peut surprise à mabe mais na nyonso na toloba Nzambe ka merci pour à côté biso na mbula sika. Voilà, merci beaucoup ma Pati ngena avant na kota ba serviteur de Dieu étant que femme to mona ki na ba fête oyo ba couple musupe ninganaki ba bonne année ba couple musupe ninganaki nga kuti nazana mutu ona minute oyo nde to lo ba boy azana hôpital nde pas kota hôpital depuis le 20 décembre jusqu'à hôpital parce que mobile na bamba ki mulang na mutu suite ka ba bilamba bonne année à babana na ebité ma Pati et tant que serviteur de Dieu je pense que bonne année va faire que peut briser relation avec un couple. Oui, ko briser relation mama gina moi sur ayebi Nzambe te. Voilà. Na moi si on pas comprendre des réalités te. Basi bazana ba sorte belé, tout appelle ba sorte ba penser belé biso ba tout tant que Nzamba keli biso. Mais nga na okama. Na okama loba ke oye ba mobala nga zara na mbongo po mbele muso bazara.
azana mbongo na ndako na ye ezoyebana te mais soki aza libanda bapesi ye bakombo oyo bino mo boyebi ntango mosu ekozala mpe bongo mais mobali oyo oyebi ke ayaka mpenza na mbongo na ye pa na yo mpo na nga décembre eza occasion ya kobundisa bato te décembre eza occasion ya koboma mpe libala te mpo eza nango ka mwa moko eleki nango mais na kati wana vie moko ezocontinue oyo bato mo bazovivre et puis bana baza déjà na kati mwasi mobali so deja bandi obota fo bolakisa bana nake bino boza makasi elambaka nde te ezosala foyer bana bakolata pe te mais baza na sorcellerie te lobi nango nzambe osunga baozwa ke bandako ezaka baleba meli mais des autres eza sorcellerie eza bosala na bino lote mpo na nga décembre pende eza occasion te ya okabola bato te wana mwasi wana ayebi nzambe te. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Mapati. Mais Mapati, on a remarqué ces derniers temps, en 2020, poison est circulé mingi na ba serviteur de Dieu. Tu habité. Tu remarqué surtout des mais bilan ya ba mission bino bobengara bino basana bobengara ba mission profane. Tout le monde bango poison circulé côté bongo mais au moins le pasteur ba poison et commis au moins ba comme empoisonner famille mobimba serviteur de Dieu na moi c'est peut-être até à kana pété na bana o ba innocent et ça dit à quoi ma partie par rapport au ya ba poison na yo ko lobani mama geza pe bitiatia otokomotia pembeni na biso voilà nakaleza ki mutu po akende pembeni na mosala nzambe une fois za no enfermé okota ba enfermissement balakisi yo tiozo ke pembeni na mosala nzambe rôle na yo eza boui nayebi te mutu ayebi rôle na ye aoyeba ndenge osala ngo et puis osala ngo na mabete lelo ekomi ndeko na moko azaka na mboka poka yo koma pasteur tango aye azana trop enfermissement te mbala mo tie na sima na état d'âme te do ba contrôler li soute e ko lo ba que son esprit a joué sous rôle te na l'église na kaleza ki po mutu ya pemela mosala nzambe to kota même retraite to koti retraite to invoquer nzambe saint esprit lobby a témoigner sur mutu wana nde mutu wana ko mosala nzambe melelo eza ndingwana te yebisanga ta mutu moko aye o ayebi na makambo nzambe te ayeba proposer son mot pour na yo azwa kaka to zaki ndeko na po to yebi pe mbongo eza influence na ngwe salaka do ba serviteur de Dieu belé lelo bango mo baza ba cause ya ba problème na bango est-ce que batu o bazwa na l'église baso soit tant oyeba bango eso ça na témoignage ya batu to na témoignage ya nzambe musu batie pemé na mosala nzambe ka poza partenaire loko ayaka na jeep wana malonga ayaka na offrande moko ya malonga bazwe batie pemé na pasteur mais au préparer au talaki motema na été réalité mutu esprit so kaza esprit na ma baza motema na ma be atandengeni a kosa finir kana suki sayo yango moni phénomène poison ils penda place pesu en plaire quatre l'église musu pesu place na en plaire eza par rapport ya ba grâce lelo bato bakoma bundaka pona ba grâce au contraire grâce na yo mamagi grâce nanga esa ka corps de Christ pour musu azali boko musu azali su musu azali lokolo tant to sangani de sali corps de Christ mais lelo bato balingi su ba grâce na ninga te poka yo lo ba vérité comme problème les lobbies sont tout la vérité ils sont nzamba c'est la mise sur les péchés et ça moi passe na ke côté na balingomba mususu pourtant nazo lobela lisumu et kemba moi pas titulaire na obimaka na poison na matana kitapo eza lokwa na fongoli batu misu likamo obayeba kité donc ya omona ko na eko défier yenzo ndenga na oloba omolimo mosanto atininga na loba po peuple na baza l'édifier lobi bakota royaume de Sidon et ça peut moko ya likambo ko mema pe poison etonga na nzambe musu pe alingi aza pembe na pasteur mutu musu azala te eza pe moko ya cause ozo mema pe poison poto ngoza pembe na pasteur akomi ko écarter tout le monde tant aza ko écarter bino na manière o ya yebeli yes ko ayebi poison so ayebi poison ayebi bamba so mama bébé ya mais bino na ndengo ya zaleli wana au monde na l'église lelo bato bazaka na ba poste ti lelo bazaka na ba poste dans l'église ça en place ndengo na église ya place grâce ba jeune pasteur bazoya mais baozo ba place kaka ba o wana bazala ki ba lobi bango nde baza ba ancien Saint-Esprit azana na posa ancienneté ya mutu te posa elai posa za ki pona ancienneté mais biso beto za ba pasteur te po ba lo expérience ni na zana comprendre molimo santo sa la mutu bible lobi nzamba sala ka grâce na mutu oya lingi do azotana ni ndengo zati. En tout cas merci beaucoup Mapati question nga musu ezaki aujourd'hui on a remarqué ba vrai pasteur ba mona na ressource te la majorité
ba passer au lot tozomona ba komi nzambe na politique apparemment pour na bango politique comme lokola nzambe na bango politique comme lokola esika o bango ba kosoba ressources na bango est-ce que nzambe aza capacité ya kopesa bango ba ouverture te ou ben nzambe aza na incapacité ya kopesa ba mbongo o bango bazoluka na vie na bango pour ba champ na ba politique mama ginga lobaka balimbisanga na juger te mais bible lobi juste à juger à tout hein né naza sembo naza droit ya o juger politique est en place de l'église point l'église yambo muta bongo la motema totanga 10 commandements de Dieu voilà na kati ya 10 commandements de Dieu bapexi ko boma bapexi ko yina bapexi ko yiba bapexi ko lula yango tokuta na politique ba makambo o mingi nzamba pekisi kuna eza un privilège ce ko yebisanga yo mo pesa réponse est-ce que ça peut pas ça basala nzamba non ngana oloba non mamaki lelo yo batu nyonso bali bazalo kwa batu nyonso Jeep eza ngo lokote na kozwa Jeep te polo bina perdre âme nanga na kozwa lopango te polo bina perdre âme nanga na ebisa nzambe soki ezaka po pambola ngande fona ke banzela mabenga na pambola mananga te pe changer lote po bit nanga na César un jour fona hériter royaume des cieux yango na ndeza capital nyonso ana bible lobi nzamba opesa ngo lokwa matabisi donc matabisi ezaka capital te na vie ya mutu donc ko bango bazui matabisi ba komisa ngo eloko ya boso eloko eza capital bazongisi yango sima problème toza nango po kaka mosala nzamba na tambola na Jeep yepe vota mona Jeep yaki ndaka côté politique yeta mso ki ndaka côté de loi se repentir yo côté tamso lobby repentance c'est salate voilà et sur ça le makambo oyo ba interdit na yo simbi yango mamagi atana mokili mutu nyonso abuka mibeko akota à prison yebisa basala nzambe ana bakenda babuki mibeko est-ce que bazala ba prison te lelo basala nzambe bele bazala kati ya prison bato ba oyeba te bana ba prison spirituel yango mo ba vie na bango mo etambola malamu ezate po mutu de se ba kangiye autambola malamu te makamto zango yango donc quand vie pesa moko el kambo o ememi mabe na église lelo même milo pe bandimi boza cause pe ba makambo mingo ezo salama po bandimba comment tant pasteur aya kitina Jeep bo yamba ende mususu bozo pesa embote mususu pasteur wazaki makolo bozo yamba ende mususu ya tali yambeli wana yepa keluka resika Jeep ezaka en plus ma pasteur na kacho pété en plus ba pasteur o bazwa na makolo transport na ba mpeza ya moké par rapport ba transport o bazwa na ba mituka mama gina monango to vandi na réunion na biso ba pasteur muso ayaki asengi mai ba pesi au pire ya chasse oui eza ngo mai pasteur wa kitaki na mutuka hier asengi mai ba pesi ya mulangi ngam na sa différence wana ngana bi mais o aza pasteur siko différence ngo sa mindeni o ya zu chasse o azu mulangi to yo comprendre yelo kwa kitaki na mutuka ba moni kaza mutu est-ce que nzamba témoigner pe pona c'est ça invité en église dans sous ba séminaire en des alaka apesi thème na e ndenge ngana yebi ce pasteur ache thème na e peut-être Dieu ne mange jamais tant au benga mosa nzambe na église au mosa sous ba sous thème pour terre mais le te ko remarquer tant bazo ko inviter mosa nzambe à côté na thème po mosali ya nzambe tango komo ko sa volonté ya bato place nzambe zati voilà totambo la bible lobi église eza conduit na Saint-Esprit donc makambo nzambe tango osala ngo eza makambo nzoto te parce que tant to vandi to coopérer wana comme nzoto ti et comme copie na biso mibale c'est que place église eza na ngote po esika nzambe azokita esika nzambe za Saint-Esprit muta dirigeaka bato to Saint-Esprit zo diriger mutu ana aloba ko ute pa ya nzambe parce que tant yo pesinga sous-thème c'est que nous appelle limité nzamba ko pesa nga vérité mona loba na loba ngote de préférence même na hôtel to les églises na yo ngala ba église bato na théâtre na théâtre l'église nzambe pour église nzambe et puis bato no so ba bengi sanga na église côté na loba bien ko pesa nga thème te pour ngata na hôtel na déjà préparé na préparé butu wana na préparé journée wana nzamba opesa nga nino na ko édifier peuple ne po peuple ne pas édifier pas na yemo ko nzambe Togo banda ne bande la Bible tina suka Bible ba Moïse ba tambusa peuple na ainsi dit l'Éternel église so eza na ainsi dit l'Éternel te les églises te église fo nzamba lobaka po esika muta oloba berere ezalaka mamagi muta lobaka na sentiment muta ngalo ba oyaza
mutalinga lo baba kumisa mutalinga gloire parce que ce Saint-Esprit azate mutala acception gloire ne bato ba kufati église etambusama na molimo santo na on a bisa ba ndeko nanga basala nzambe l'église aneza ba tebele po na suka ba opeso 500 ya nini moi 2000 bo c'est l'église me ba 3000 francs ici mbati pour na place wana révélation bimate Saint-Esprit au salate parce que ça Saint-Esprit rôle l'église ezani allez-y comprendre donc Zambazana été ba osala pena oya kibo moto na bango ba osepelisa nzambe te donc ba place abonga nazala na ngati en tout cas nga nazala na ngati po nga na pena fuya nzambe voilà oui merci beaucoup ma partie en tout cas beau s'abonner massivement na Info 16 beau s'abonner à Liboke wana na pesa bonne na nga na yemoko bijou Byston depuis États-Unis babi moi ça pembe wana moni Yasmine Sako la patronne mes condoléances à maman chérie Luna Ekala, bah condoléances vraiment et belé de la part à Maki Bokungu, membre de la presse. Mais aujourd'hui, ma partie concert Nabino axe langue moi na maman langue prophétesse Moussa Nzambe. Libalo a bala kizaki bala na été. Nino ko loba parce que moi si wana ti lelo azo réclamer mbana na mincho azana Kinshasa. Et puis to moni ba vidéo famille en langue ba pop dans bana langue na ba o baza ba pasteur na ba prophétesse ba senga ki bolimbisi. Mais pourtant axe langue na mbana na ba kabwanité na habité ma partie étant que maman pasteur étant que moi si les sous est-ce que na domaine ya libala bino ba sana Nzambe boluka bon Nzambe te popo ba soke za bino te to remonter la âge ezape moko eloko ozo mema basala Nzambe na mabe dans ota âge ekende dans otali âge ekei oza ata luka Nzambe te pour mutu moka se présenter liboso na yo ata nkombo libala yo lobinga de na église na bali siba na ta 5 donc ngamo comme na okamba église na tikali kwa 6e na na bali te nzoka ndeta musu Nzambe azo préparer yo au moins ministère Mama Guy, ministère est plus que libala. Voilà. Ministère est plus que mbongo. Voilà. Ministère est plus que biloko nyonso na koza na ngona vie. Voilà. Si on a perdre ministère na ngana habiter na ozana. Voilà. Libala ko leka. Mais ministère est memanga tsina lola. Donc ça contrat mon asina na mutu moko oyo atali on azate na za bon moité akenanga même na séjour de mort. Ye contre silati. Na ina pesa conseil na basala Nzambe to ba servant de Dieu. O ba agele ki no babalité ba préparer libala ezana acheter voilà na mona batu ba bala na ba ageli kolo bali libala aza risque le kamto bala net mara lunga pa bala aja mkolo seka koza ne pe risque po zabe acheter aza risque po ba yokani libala eza oyokana omoni lelo diable a utiliser bisoto azwa bisoka kota mariage azwi basala Nzambe kota sexe voilà azwi ya basi kota mariage aola kiso âge aola kisa OK yo fo bala eto ano ngana lobaka soka pone influence nde na bala na vana nga mama ki et déranger ngate et peut déranger ngate Nzambe pesa nga ministère na bala ati et déranger ngate poso rezaki kapona libala alinga yebisa nga bala na ona simande na peso ministère donc apesi nga ministère apesi nga don apesi nga no mariage te c'est que liko lobaka eze loko oyo koya na ona sima loko oyo koya na ona sima naza déranger te même après 50 ans, même après 20 ans, Nzamba tambusango. Pour ce Nzamba pesi o mobali o lelate. O bisoto o luka ele lisabisuti. Le lo ba serviteur de Dieu, to ba servant de Dieu belé ba ministère na bango kiti mama eza pona mibali. Mobali o ya moni bana nga église, moni bana ya kitoko, ba komi ba basi na ye. Tant mobali na obimana bana na ona ministère, ye bisanga place nezani. Voilà. Wana place te ata otongo lobe opela moto na cher o kita. Et puis mobali ana o ya comme l'action ba défaut na, comme l'action que yo za mwasi. Donc on est serviteur de Dieu aza moi c'est quoi moi sinon sauter voilà so za na mutu mo pembe na ola so ba défaut no e dîner yo gloire à Nzambe ba domona na te mama gi akwa si on za na libala mo lelo gloire esalate na na posa ba ba bongo la motema na na posa gloire à Nzambe mata donc libala rati libala rati en tout cas so bazolanda lelo ba coach 2021 puisque toto lexa 2020 ils ont abasi oyo ba kuté ba makambo bébé na ba foyer na bango ils ont abasi o bespera qui paie babala babalité ils ont abasi oyo ba suba diva ils ont abasi o lelo ba komi na désespoir à vie ils ont abasi o pe lelo ba lukari bana 2020 meleki ba suba na te nebite ma partie message ni espoir o koki kopesa internaute o ba olanda biso na minute na pesi na no message espoir na basi o babalité o baza âge avancé na bisayo moi sozo landanga o landanga partout dans le monde au moni mutu ana zoya
aoye la profit longola epembe na yo Saint Esprit bina édifier bino mobali ya solo la profiter aoya na pona amour lelo yo lobinga dana zwaki mbongo fona engager mobali okai photo kene na mariage aba libale ezara lika mobali alobango ko imposer no mariage te pota msulobi me mabola mute mama gina yebi basi bakufi pona mariage abala kipo batu ba moni oui cérémonie suka nango kuna sale batu ba beti maboko mais en réalité yo ndoke vivre yo ndeko yeba azandenge ni na rozala ndenge ni nana ba basi ona babali te bovanda kimia libale zanzamba opeso libala fano kimia beauté za na motema elongité pour le boko le babobito bala noki make-up ebimi ba jeune fille bazoya te ko banga te ya yo auza ya yo autikala ya yo nzambe jamais ko linga ba botola ya yo surtout sozo saela yi ba serviteur de Dieu ba servante de Dieu o ba osela nzambe na bosolo libala eza pona biso po nzamba la kaki yango abi mariage za l'honorer na batinyo ya yo pe oza l'honorer mais c'est là temps muto ana ina distraction longola yi alors sa ministère et là motu oza ministère na do wana nzamba tie donne fongola ba porte donne mema o musika pona baso bazu ba déception ezaka moko ya porte wa relaxa mutu ndeni ya otambola tango zu déception kozwa kolobateke lokanga na zu déception ndena zabo na olinga lisute au contraire tango zu déception guma mabolongo bisanta be pesa mobala malamu ya wande sala vie kende liboso mutakola na mabe pona ba obazo lukabana mwana zali kaboko te panzambe talisa miso panzambe kokepa mama songolote kokepa mama papa songolote apesa yo loko songolote o ko baby sa vie na yo kokena ba opération inutile te et puis tant bozo tamba kokeluka bana fo bokendaka en couple eza conseil gratuit kokende yo morote mwasi tant muso mobali sa beba kinaye yo ngosela ona kibo mwasi po ba mwasi abota koke kuna opération atape ba salon loka papa mutana problème mwana ngope ayana ete donc conseil eza toguma mabolongo na biso na présence en Nzambe koluka Nzambe ko bondela kozana sa révélation Nzambe a opesa biso oeza posa ya mutema na biso yangwana. Merci beaucoup ma partie moi ba dédicace ba mbote poto comme nous na suka to si vraiment émission ba mbote ba dédicace vraiment et ça la bien quoi. Dédicace el bosso na yo mama Guy. Voilà, merci beaucoup. Lelo kana yo mama Guy tokutala kala nzali nzamba banda tambusanga pinza vraiment pona ya tokutana isusu na pamboli émission po Bible lobi est-ce que ba mbio na kimia fotika kimia na pamboli émission na simalanga makama malamu salama penzambe atambusa mama Guy amema obisikwa ko mema ote na pambola ne olokoze bandela no ya mbinga eza ne monko ya succès eza anemo ko élévation eza anemo ko ya gloire pona yo zamba pesa ope o eza posa motema na yo na pesi batnon so mbote partout bazan dans le monde entier faye makele mobimba na pesi bino ba gros bisous et bonne fête na pesi bino ba meilleur vœu année à kitoko na famille mobimba sans oublier tantine chérie tantine Rio na pesi mbote na la patrona Yasmine Saku mbote belé na yo mbote belé na famille ma famille kala mbote belé na bana nga nyoso église de résurrection na linga bino mi ponza ba pesa nga bino talaka nza ba pesa nga batu nza ba pesa nga batu na kamba bango eza facilité na pesi bango mbote ska bazali mutu no so za besoin contacter nga na plus 243 81 59 48 57. Nous sommes posa oya pour la conseil nous avons posa oye ba peni nzamba lingi pona ne oyo oye kato sola nzambe auzalo rendez-vous pour ba beska bi balé misatu basangani nzamba ozala donc tant yo po ya to sangana auzana mama Guy nzamba pambula pe cameraman na biso ayamba biso lelo azala béni de la part de Dieu. En tout cas merci beaucoup vraiment merci beaucoup na ma partie merci beaucoup ngabe na zeli pambolo nanga ya 2021 en tout cas babonner à Info 16 en tout cas bon continuer toujours pour s'abonner eza mbali boso na yambi ma partie na Info 16 mais eza mbala sukate to za ba sujet auto bana ko inviter tant que femme surtout
surtout ba sujet ba couple ba remebele bezo za ba couple le loto kepela mosikate pour moni ma partie apesi numéro ozana souci ko contacter mais ezamba le besoin ba sukate en tout cas là je dis merci beaucoup na Nancy la caisse depuis Paris babi ombre jaune ba bonne année na yo pourquoi pas tonton Lifeka ba gros bisous na yo et yemoko 2-0 à Kundi hein ba gros bisous na yo en tout cas merci beaucoup na linga bino mingi mangi bokungu mongo de la presse na la bina kakane ba gros bisous. Ciao. Voici notre dimension, les Congolais, voici votre agence avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16, j'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage,